ngai nazali célibataire de naissance. Uta mokili ya kala, kino mokili ya lelo. Ngai nanu namoni bor mon côté. Bino bosenga kaka. Liboso ya ngana tata na bamonze bosenga kaka. Yango wana tobenga kabino kaka bato na matolo. Epesi ngai kutu posa ya converser. Mbongo na konti ya batu nyonso batelemi awa. Émission Découvrons nos artistes, c'est pour les artistes. Oh, nous sommes à l'art, bien. Aya émission la bino yango Découvrons nos artistes. Lengia musique et c'est vraiment une émission moria boy. Chers internautes du monde entier, les internautes des Océans du Congo, nous voici encore de nouveau Toye Awa toujours na kati msala na cadre msala biso. Les internautes, vous avez tellement demandé que bozana posa ya Mobik ici. Tellement vous avez vraiment insisté. Aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes venus chercher notre acteur Mobik qui est en plein tournage. Te déranger vraiment. On va essayer un peu de l'approcher, notre artiste Mobik ici. Bonjour papa. Mbote, boupesa kambote. Mbote, pourquoi? Boyo kilaka monoko na bino sonité. Monoko na bino. Yango ezali oyo babengi na lopoto identité na bino. Ya solo. Bongo yo moko ebaki na ote. Na ebaki na nga me o ambrienga quand même mbote na bonjour ezaka elo moko. Yango wana kasi na lobi soki po lobi yango na monoko na yo ekosopa nango yo te mwana mwasi. Vraiment les internautes, nous sommes là avec Mobik ici. Inutile de le présenter parce que il est connu dans le monde entier. Mobik ici ça va? Botika ngande na tuna kabino. Bino bokoki kotuna ngai motuna wana te. Pona nini? Mokili ezali ngai na tata. Vraiment Mobik ici ça biso ka mokili ezali ya yo na tata ya yo na tata ya yo na tata. Et bon biso toza biso on fait pas partie du monde. Bino pe bozali ya tata, bozali bikela munaye, kasi ngai nazali mwana na ye ya likinda. Mwana ya likinda ya papa mokonzi. Olobi yango tembe okofingisa libota ya tata pe ya mama na osasa ipi. Vraiment, des Lopinga, de là où tu es, je te fais des gros coucou. Précieuse quand on appelle sur Mbote, Fambiora, Tozana Mobik ici. Alobi Fambiora, Naebie, Yazali Mujikana. Et bon, oyo. Ngai nazali, Mokolo Mokili. Mokili ezali ngai na tata. Solo nazali pe moto ya maboke. Pambate tata nde apesaki maele ya kosala ka maboke. Yanguli tope ya mbisi. Bayebisi biso ke yo okimi vie de loin. Tala nani alobi na yo? Kasi po moni ko komi na succès yango okimi vie de loin. Makambo ozali koloba. Ezali o ezali te. Kasi mwasi na ebisi yo. Lobaka oyo okokoka. Oyo ezali bapesi yo na bato kolinga na okoloba te. Kasi tout na pété parce que l'internet na biso bana pour ça ba que non Mobik ici avec beaucoup de succès au sala. Est-ce que ozakara est pas vie de loin ou bien osali wenge na omoko? Vie de loin azali oyo batika kate. Vie de loin azali lokola poto ya mwinda. Moto akoki kubima libanda ya mwinda ya poto wana akozala te. Peye bakomona ete na miso ya bato. Dans Elinko le non, tu es toujours na kati ya groupe ya vie de loin. Olobi yango mwasi. Internet peut comprendre que non, Mobik ici aza kaka na kati ya vie de loin. Mais aujourd'hui toyo kaka Mobik ici et 6 fois. Nani nde 6 fois? Ezala kayot. Tala. Ute bandela mokili nazala Mobik ici. Kino lelo nazozala kaka Mobik ici. C'est que to kundi 6 fois. Si lobi na lobi nakozala pe kaka Mobik ici. Kasi 6 fois ezali bomona ya mona na moto. Ozali mokolo sosola. Donc 6 fois akomi lelo Mobik ici. Tala ya lingi na sosolisa nyonso. Bongo na mosala na yango nini? Te toyeba. Manyole la biso ya bongo na ezali nini?
bongo langa ezo senga yo pe osunga ngai nasunga ki yo déjà tango la mukaki na tongo ulingi na sungoli susu na nini mwasi mais mobikisi toyebi te nabeta yo eloko moko na libumu kasi kolinga yango te pamba te libumu na yo ekokoma litutu pesoi ekovanda na mabele okolula manga mubesu na mungwa ozali mukolo sosola. Vraiment les internautes comprenez que ils a vraiment mobikisi donc spécialité ne yango ya spécialité ne za kopesa ko gebiso kopesa biso ba bonne humeur ko sepelisa tellement que nazana ye na ko kate comprenez-moi mobikisi nako tunelo moko loba nyonso ozali nango posa obala ngai nazali célibataire de naissance uta mokili ya kala kino mokili ya lelo ngai nanu namoni bor moko te siko mobikisi mokili ya kala toyebi ezaka Yesu lelo tozomona mobikisi mingi nazoka yo na babilenge ngeli on se pena makasi solo na lobi na yo lisusu mwasi kowanga na bilenge ngeli te po ezali na nzela elengi ya ngeli nde yo ya kimoto yebisanga yo ya kina elengi ya nzela ya bigudi mutu azoya na kombo ya tata na ye tata oyo akoki kopermettre bilenge ngeli te na moment oyo eza propice yo c'est comme si ozo brûler ba étape tata alobaki na yo otikala kaka yo moko to bakisa mosusu na makasi yo kozala nango nakoyamba yo ofanda muke tika ngai obandaki na nga deja ya kotelema sala oyo kosala nayambi yo solo yango emonani te olobi yango kaka na monoko nayambi yo mwasi kasi ozangi kaka malasi pona lilango lisusu danzi fanda les internautes comprenaient que nous sommes avec l'artiste Mobikisi qui est Junior et autrement dit Mobikisi 6 fois Junior Mobikisi bankale mingi oui bankale mingi ka ninga lobi Junior bankale de Christian Mongo ya lingaka baloba Mongo d'accord ninga lobi que na tozana Junior bankale autrefois oui Junior bankale 6 fois et aujourd'hui Mobikisi donc mais kako expliciter les internet na biso ba me comprendre parcours ya Junior aujourd'hui Mobikisi. Ouais, parcours ezala qui commençait esika to vandi donc na balabala o tozali donc ato na ngambo bateki armée du Sali biso kuna ngambo kunda na matete na do ya na matete ezala wana na 53A loko akalisano to beta bale na armée na ba ninga kandi zalaka bonga tellement na mambo bale penza na seleka mo munoko mais yebikaka na munoko na ndo beta koleka na Maradona mais siko tellement na misala na kokete en tout cas fona za sincère tellement na misala na kokete na ngako beta bala mote nde baninga musu bazali ko beta ba blondi bondo mona vraiment chazo beta ba Tony Mokonjo nde siko to bimit ba mona fali baseka nga basekenga na kina nga na ibona na tala nga répétition ya théâtre répétition au wapi et bande ko pesa mana boss Kande na PC bambo te place en France président Mike la Duchesse Bobo Manoka le président aussi Prince Tumba chef Matuza Sam Katokolo wana otanga bat bazala jour wana na répétition wana donc voilà ils ont un rôle mobo il fallait mutu moko incarnango garçon wana et saleke on dirait azoe ba contretemps ndo ya susté ndé sœur nanga mo ndo jouer pe na groupe wana Alpha Ntingi asko na Brésil ami ya grande sœur nanga Nana Lubinda ndé Lubina boss mais ye ako sala ngo pe nzunzu azala mayele ako sala ngo moi bien ndé siko boss ebisenga master ko meka moi soni zalaki et bangi sécurité. Ouais, force et naturel hein. Donc non mais non que ça est l'eau mon boy pour la première fois on a mis sur bâtiment baza du domaine. Ce que la Duchesse, c'est on a déjà total on a CCTV. À peine un succès na ya Epucha si je me trompe pas. Et cela ça fait combien de temps déjà, combien de années?
On est en 2000 combien? 2004. Hein? 2004. Pour nous, il en a après les marquis Babimisaka album Miracle. Dans le lobby les marquis parce que n'a pas souvenir moi par rapport à temps. Oui, en fait, on jouait pesi au rôle wana na mekaki yango. O meki yango. Na mekaki yango et apprécier qui. Wana banani à part ba combo ya bato o pesaki bango wana. Il y avait un président on a trop wana. Non, groupe ezalaki ya Pasteur Gustave. Donc ils avaient groupe et église. Bango bayaka lokwa ba mercenaire, bayaka ko encadrer. Ba acteur ya église, le pain de vie. Au combo nango ezalaki les chérubins. Donc et puis epesi yo mbala mango goût. Ouais. Epesi nga goût parce que bato na tangeli wana ezalaki surtout solo na bango ba expliquer nga bazale na manière pédagogique mo boye. Oui, c'est là que na comprendre ndenge mo et puis na lina na mekolinga eloko. Et puis excusez et puis après avoir joué wana au vu wana tu as continué au demeurer na kati groupe wana na demeuraki na les chérubins et puis un moment tango projet basé nango et les cas qu'il fallait tourner ni mo ba projeter na nuit mo ya le 31 décembre et année wana tango ici là qui répétition il y a les chérubins dans un sousté quand bango bazalaki ba acteur il y a les chérubins te bazalaki ba mercenaires mais basé na place na bango ba travail où ezalaki les érudits chez président Kaska Songo na PC Bambote si Kazali. Salut. Donc nde ba ko ba azana moi ilo mo boy moi ilo mo boy pourquoi pas to des boss moko na bango il est vraiment ça parmi bateau ba ki bendanga alandanga tinandaku. Donc il se prenait ou n'habité dans bandeni il se prenait vraiment pour un maître. Oui, et après Mobik ici a continué. Après Nakioko les érudits, après les érudits Nangonga Mobo et Nazale Sousté, Nakioko na Munduki, où ils ont un groupe Panzunzing ya Fio Tsingoma, fondé du pouvoir. Na maman Madonna Pesibino Bambote. Et après pas ya Fio Tsingoma na les kaka na bakolo histoire. Où ils appellent groupe Panzunzing, il y a président James Kiala na PC Bambote. Et après bakolo histoire, tout vient de dire Tilelo donc après bakolo histoire au Tikali pe au Zakara na katsa tout vient de Dieu. Dedans. Tout vient de Dieu Oezaya. Papa Charlie Nongi vit de loin. Immortel. Oh, les internautes ont informé que non, papa vit de loin, de retour ici à Kinshasa. Non, voilà, des retours ici à Kinshasa et puis des retours sur scène. C'est ça, oh là là. Moi émotion. Baluka batala retour. Oui, je dis ceci, les lots, la confirmer que non, le président vit de loin, Aza de retour à Kinshasa et puis de retour sur scène en bonne et due forme. Oui, Moutounion ça aux en a posé à président vit de loin à contacter nga. À contacter 6 fois tenga. Na permettre bino. Et aujourd'hui aux Nakatia tout vient de Dieu. Nakatia tout vient de Dieu. Le lot au monde à Mobik ici. Inspiration on est où t'es là inspiration à Mobik ici. Na moussé dans le bas. Ouais. Et ça parmi les éléments où biloko est inspirant ou inspirant Mobik ici. Mais apparemment Jésus de Mandaka s'est limité qui m'a développé. Non, c'est limité ndeni. Œuvre ya mutu. Yé monda koloba. Pardon. Oyo lobela wana. Eza œuvre ya mutu. Comprendre? Parce que kolo œuvre yende aza censé yoloba œuvre nanga na limité ki yango awa. Donc yo le quoi profane. Le quoi profane non conseiller yo oloba ku bongo te parce que eza œuvre mo boye. Poka to na Congo. D'accord. Inspiration na yo et utaki pendambu côté. Ouais, natalango et puis natalango ti le po na YouTube pesa. OK, yonde to kokolo ba kena yondo za na continuité je dis Mbandaka. Non, continuité ndeni, continuité za ke pas mukolo œuvre. Mukolo œuvre kande. Mukolo œuvre to ko classé parmi ba aza idole non oui ou non? Ouais.
Il en fait partie. Il en fait partie, oui. Aza parmi ba idole na yo. Ouais, il est parmi. C'est que quelque part toko le que non, ozo continuer musala oye atika ki na wana. Ko continuer et ezaka mukolo œuvre des fois continuer. Mais non, ba descendance pe bazala toko mona que non, empire ba coupe kufi nani président Pepe Kala kufi, to mona que non ba juna mombafu ba continuer ba empire ba kuba non. C'est que comme qui empire Bakuba sans Pepe Kale. Ils allaient sous empire Bakuba avec Pepe Kale. Il y a un tour que non Jésus de Mbandaka sans Sai Sai. Jésus de Mbandaka avec Mobikisi. Nyonso wana ezaka malamu. Dans l'inspiration na yote kuna. Okosité. Na kosité. Depuis obandaki musala na yo na carrière na yo. Na nengo komi lelo Mobikisi. Différence, au sentir différence to ozomonaka ezaka ndenge mo bien évolution ezali que okoloba ke no tema pour na minute ndeza boye na ndenge na za Mobikisi na ndenge na zalaka 6 fois. Na omona ke Mobikisi nde ça va. Que abukana 6 fois na époque na ye où na ba qualité na ba défaut ni ezalai ça va. Ndenge mona Mobikisi seulement Mobikisi sikoyo azozala solliciter moins mingi. Azozala solliciter moins mingi. Par rapport à la rémunération donc elo kozo futa Mobikisi. Par rapport ya tenga na loba na na peso réponse. To mona ke Mobikisi nda ofuta. Pour lelo so to lobi ke non Mobikisi zonga na o tika ki Mobikisi. Zonga abukana sifo Mobikisi zonga abukana sifo te po abukana sifo azana département na ye. Donc baza deux personnes différentes. Voilà. Donc deux personnages. Donc personnage abukana sifo azana philosophie na ye azana tata na ye azana voilà. Mobikisi azana philosophie na ye donc bongo. Vraiment merci beaucoup les internautes na comprendre que bon comprendre ministère il y a mine ba jouer intérim il y a ministère il y a affaires étrangères. Donc on peut seulement comprendre que non abukana 6 fois. On va m'embourger côté des autres. Vraiment abukana 6 fois Mobikisi ce sont deux personnages différents. Ouais, ce sont deux personnages différents. Département na na département na ye. Abukana 6 fois azana philosophie na ye. Mobikisi pe azana philosophie na ye. Donc différence na bango ezana ba philosophie. Oui, cela veut dire tu peux aussi jouer à Bukana 6 fois. Oui. Na autre département. Oui. D'accord. Na zaika na poso pe ça éclaircissement wana. En tout cas, vraiment 6 fois. Vous allez gentil na parler. À Bukana na ko poser question étant que à Bukana 6 fois. Mais na za pour na ba question. Marié, père de combien d'enfants? Tout à l'heure on a aucun Mobikisi répondait que donc ngala Mobikisi toza elo moko junior na Mobikisi basé lo monté mais baza na moi ba convergence na ba makambo misusu. Donc tout à l'heure abaki aza célibataire de naissance wana Mobikisi. C'est la même personne non? Ouais. Donc ce que junior peut célibataire de naissance. Père expérimenté. Père des zéro enfants. Des 0 enfants. Mais souci d'être père d'un enfant. Merci beaucoup. Mobikisi. Christian Mongo, il a différence. Mobikisi de nous, on était vraiment très émus. Nous également. Comme déjà na souka ya émission na biso, okoki ko promettre ba internet na yo, na ba fan na yo o balinga yo nini. Parce que vous êtes à la une hein, pour l'information. Merci pour l'information. Internet, merci pour l'information. Merci pour l'information. Oui. Mais ce n'est pas ça les soucis les plus primordiaux. Oui. Et ça succès tendé, ça rêve nabiso. Donc rêve nabiso ça Tomeka peut un jour quoi apporter un plus dans le domaine nabiso et puis pourquoi pas na culture nabiso et puis na Congo nabiso, na Afrique nabiso, na mokili nabiso o nzamba salé nabiso. Merci beaucoup. Toko téléma pour toko mona biso déjà na souka. Vraiment à toza na océan du Congo, toza na branche na biso ya découvrir nos artistes. Toko mona souka Mobikisi okoki ko promettre bien ko yebisa ba ning ba ndeko na biso na ndenge ya ki Mobikisi. Na ndenge ya 6 fois parce que tout à l'heure tu venais d'être comment junior. Na ndenge siko ya Mobikisi. Bino bosenga kaka liboso ya ngana tata na bamonze
Bosenga kaka yango wana tobenga kabino kaka bato na matolo. Kasi matolo na bino bobeta kango kaka pona bino mokote. Kasi pona mabota na bino pe. Tango zali kobeta matolo epa ya tata. Kosenga tata kaka mutata te. Kosenga tata kaka bakama ebele te. Senga pe tata oye koki kotombola mboka na yo. Senga tata oye koki kotombola libota na yo. Pe senga tata oye komemela bino lisanga. Bozali mikolo bosusula. Merci beaucoup Mobikisi. Nous sommes dans Découvrons nos artistes. Oko lo banini pour na ba internaute na biso na découvrons nos artistes. Osinga bango. Ah bandeko na biso nyoso ba internaute ba fanatique à Mobikisi. En tout cas souci nanga ezalaka ba remarque na bino parce que naebi que œuvre ça complète a été. Et donc ba remarque ndé ça là bien quoi. Merci beaucoup. Opesa batumbote ba oyo yayo. Mobikisi asepeli kopesa bato ya mokili ya sembote bolanda. Bongo nakopesa bato ya pamba tende mbote. Nakopesa bato oyo basalaka mosala ya kitoko pona bango moko pe pona ekolo na bango Congo. Ndakisa Christian Mongoi yango babengi la différence. Na mosala na ye Mongoi design. Décoration nyoso ya ndaku e botala moto a décora paradiso. Esika tata talaka TV. Esika tata talaka makambo na bino. Moto a décora yango kombo na ye Christian Mongoi. Na kopesa mbote na Cristiano Tayeye. Avandi na ye na mikili ya potote kasi tala mwindu na ye. Lokola Michael Essien oyo ya Ghana. Ye pinza zali mobali. Aibi kobeta likofi. Ya kikuluna te. Ya kimusenzi te. Kasi ya mosala na ye. Babengi ye bilanga ya makofi. Kolongola ona. Ye azali lisusu. Mekano. Akozanga te kolesa ndako na itala. Mobali nde wana. Ankumba kape motuka. Merci beaucoup. Les internautes, nous sommes déjà à la fin. Nous étions avec Mobikisi. Moi si. Posse ici la thé. Posa ici la thé, tala na qui posa kosi la thé. Et puis singa ikutu posa ya converser. Mbongo na konti ya batu nyoso batelemi awa. Bango basenga kalisusu tata mbongo te. Vraiment, merci beaucoup. Restez scotchés, branchés, toujours à découvrir nos artistes. Tous les internautes à Océan du Congo. Bon s'abonner massivement, c'était là à vous, Yabino, hein, Maman Popo, Yannick Noah, la nouvelle école. Voilà, Maman Popo, je salue tout le monde, je salue Possible, je salue Edes, le Pinga, je salue Gino Loswa, Ibrator, Piana Yale, hein. Je vous fais des gros coucou, pardon, restez scotchés, branchés, vous ne serez jamais déçus. Atazana ekidi mfuka. Bye. Pole nini te na Fabregas ona uti kotanga kombo yepe kidi mfuka. Nako bosa na tepe nako continuer kaka koloba pona Robino Mundibu yepe kidi mfuka. Kofi Olomide Jibin Piana Motopamba Seleos Ram Ferregola et Motoko Sabino Tebozali bakidi mfuka. Ngai na tambola ki na victoire na moni ba photo na bino ebele pe bino bolingi kokende kozwa yango te. Olobi yango mwasi. Merci beaucoup. Yoka Chino Loso.
kondisio monganga nasekaka mingi mpona sante boningo na nga moki opimelinga esengo